Mais sikoyo sentir ya Karine Mokonzi likambo nini ezoleka nini ezoleka na bamida France Yvette Kalombo oya Karine Mokonzi amida France Koko Mundele Koko ya Mundele Yvette Kalombo nakanisi nzembo to wanda koyoka na classe bebe mwana malamu abeti mwana Mundele baka malade bebe akoti boloko ya sanza mibale miziki ebeti na foire mais sikoyo Yvette Kalombo Koko Mundele likambo nini na oya ye amida France Karine Mokonzi bebe te me Karine mwana malamu akotela Koko Mundele abeta bana kelasi bakima kelasi Karine azwi punition Karine akomi kolela babeti na ndako Yvette Kalombo na Karine Mokonzi bandeko quelque chose ezoleka na ndenga solo Yvette a posté nani BD ma copine de longue date lettre K du bonheur bisous mon cœur Tani de Mani HBD ma copine de longue date lettre K du bonheur bisous les cœurs Tani de Mani Tania Mabedi akomi nini bandeko challenge to eloko nini eza koleka me likambo ezali bandeko nakanisa nasalaki émission mosusu nazoluka bisika nini rando ekobanda na ndimi te pa ya Yvette Kalombo bon on sait jamais na ndimi pe te pa ya Karine Mokonzi contre Yvette Kalombo mais on sait jamais me makambo ezo changer Karine Mokonzi atikala ko poster joyeux anniversaire ya Tania ya Yvette Kalombo te Yvette Kalombo yepe challenge a posté kaka nani Tania Mabedi pe bomoni oyo akomi mokili yango en tout cas eza penza elengi mami ya la Chine Karine Mokonzi la baronne mama YouTube likambo nini eza koya sentir nini oyo za nango na 2021 po soki eyindi bato équipe nationale na yebite soki bakokota kota Karine to bakozala kaka netre bon nalobi te eyinda kote Yvette Kalombo nalobi kaka na barando ezoya partout po yebani bisika ekobanda te mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonete mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anuarite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo kote kuna nene ya kelokelo ye akosala direct na ba charge te na ba défenseur te ye kaka na Carmen Odia ye kaka na mura de la presse makambo nini ezali na ceinture ya Karine Mokonzi Yvette Kalombo ye akoposte ndako ya Karine Mokonzi te
ye akoposte one love ya Karine Mokonzi te, ye akoposte biloko ya Karine Mokonzi te. Mais Yvette Kalombo a posté ma copine de longue date, Tania Mabedi. Oh là là, les Kambuni nezoleka na ceinture ya Karine Mokonzi. Na Congo ezalaki soko simbi moko na bango moko a démarré wana équipe nationale. Équipe nationale eza toujours. Mais bazo beta carrière en solo. Carrière en solo. Et là kisi aux yeux problème ba console yo kaka na Facebook ou bien ba conseil yo na conseil. Mais pour ba kota en tout cas na yebité. Wana eza boulot ya ba chinois. Boulot ya ba site oyo elobela Karine Mokonzi. Mais sikoyo sentir ya Karine Mokonzi likambo nini ezoleka nini ezoleka na bamida France Yvette Kalombo oyo ya Karine Mokonzi amida France koko ya mundele koko ya mundele Yvette Kalombo nakanisi nzembo to banda koyoka na classe bebe mwana malamu abeti mwana mundele baka malade bebe akoti boloko ya sanza mibale miziki ebeti na foire mais sikoyo Yvette Kalombo kokwa mundele likambo nini na oya ye ami da France Karine Mokonzi bebe teme Karine mwana malamu akotela kokwa mundele abeta bana kelasi bakima kelasi Karine azwi punition Karine akomi kolela babeti na ndako alors Karine sikoyo na kokwa mundele likambo nini ezoleka bandeko ba chinois de ba téléspectateurs nga papa robot nalobaka kaka makambo yo nazomona nalobaka kaka makambo oyo nazoyoka namoni yango wapi pai bino na kotinda bokende na ba Facebook na bango Karine non poste te Yvette Kalombo n'ayant éliminé depuis jour Karine Mokonzi akokisa mvula anniversaire le 6 mars oyo anniversaire musical ne na Gabon babimisa na empereur pe nzembo ya où est le mariage kaka na le 6 novembre wana na le 6 novembre 2020 wana Yvette Kalombo na Karine Mokonzi pas de publication likambo nini ezoleka mais likambo ezali Karine mwana malamu akoteli koka mundele abeti bana kelasi bana kelasi bakimi kelasi Karine azongi na ndako abeti ye na famille Karine akomi kolela lelo Karine oyo akotela mwana mundele teme kokwa mundele siko distance na kokwa mundele bato tu bavandi nie moto moko te alingi koloba kokwa mundele likambo nini ezoleka likambo nini ezali bandeko nakanisa bobosana te rando makasi ezali rando makasi ezoya ekobanda wapi problème yango yango wana Karine Mokonzi soki lelo na badoyen na ye bapiri ye kobanda na bami la France kobanda na baami de longue date kobanda na baami proche position Karine Mokonzi position ni aza nango est-ce que bachinois baforce ya Karine Mokonzi basite ya Karine Mokonzi bozo comprendre makambo ezoleka bien sûr faut bo comprendre parce que bozalaka wana mpona ye ata bolobi te mais bozo comprendre
ngai papa robo na ye koloba kaka. Est-ce que eza challenge? Challenge nana pesi muninga challenge. Yvette Kalombo apesi Karine Mokonzi challenge. Ou bien Karine Mokonzi ye muta pesaki Yvette Kalombo challenge. Ba chinois nana lingaka Yvette Kalombo te. Nani alobaka te na ba meilleur ami ya Karine Mokonzi nyonso batiaka Yvette Kalombo en tête. En tête, le 3 mars, mois oyo, mois de la femme, akokisaki mvula. Mvula, Yvette Kalombo, 33 ans, akomi nango. Mvula moko na Yesu Masiya. Karine Mokonzi abetiango kara. Oya 18 kara. Kokwa mundele baka malade. Yepe atiki bongo te azamuta ba challenge. Mbala moko Tania Mabedi ou bien Tania Mike Maus. Alors, les Camerounais les oleka. Force alliée. Yvette avec Tania na Congo. Force Mamananga. Nene ya Kelokelo. Avec Moura. Avec Carmen Odia. Po Kozalana Carmen Odia. Et Kozalana Carmen Odia. Kozalana Moura de la presse et la Kisi oza déjà na Myriam Mokonzi. Oya Tchetembe Mataliye. Donc, nene ya Kelokelo, ndenga za na Moura de la presse, ndenga za na Carmen Odia. Automatiquement, azali na Myriam Mokonzi. Yango wana, bozomona, likolo nango nde makambo, armée béton, azo kumisa nene ya Kelokelo. Rando ezali, ekobandela wapi? Ekobandela wapi? Eske, l'entourage ya Karine Mokonzi, ba rebelle si bakotaki? Yvette Kalombo avec qui? Tania Miki Maus. Ma baby, Neymar. Mwasi oyo, ba fiança, ba tika na Congo pendant 5 ans. Na moma oyo, ba ninga o ba tika na Congo pendant 2 ans. Bazo lela, bazo nokela mvula. Likola souci, mobali banda tika ye, 2 ans ekoki, ba bengisaki kaka te. Mais Tania Mabedi, alelaka te 5 ans, azakaka fidèle. Ye wana sikoyo, ba bwaki na challenge, ba poste ye na nani, Yvette Kalombo, kokwa mundele. Karine mwana malamu, akoteli kokwa mundele, abeti bana kelasi. Bana kelasi bakimi kelasi, Karine akozongi na ndaku, azui fimba komolela. Bandeko, ngai na yebi ke Karine Mokonzi azana position bien. Ndaku ya kitoko biso tozomona ngo. Baliko ya kitoko biso tozomona ngo. Paysage ya kitoko biso tozomona ngo. En plus ndako ngo eza ya kofutela te. Meza ya kosomba kote kuna na bombi sekele. Tozolobela oyo bantourage nyonso. Basi ba yebi ou bien eloko nini ezoleka. À part oyo nga na yebi oyo ezoya eza rando 2020, rando du siècle. Bon, na yebi nante soyo kozala du siècle. Mais rando 2021, oui, ekoningisa. Karine Mokonzi, rando yango ekobanda wapi? Na ba ami proche, na ma ami de longue date, na ami d'enfance, ou bien wapi? Pourquoi pas moko équipe nationale a ko rebelle kaka? Pourquoi pas moko poto yebina noté? Soko landi n'émission ya nene ya Kelokelo na afilora. Afilora a beta qui sous carte. Moi j'ai compris, non, condamné était en sa dépression. La relation aux Alara, on s'attendre était que Bokabwana. La relation moi qui est au côté corps âme esprit. C'est qu'on peut faire la relation en sa dépression. Dépression là, Karine Salango, dépression donc Frédéric Azul, est-ce que dépression c'est ce qu'on appelle? Cartine la betaki.
bino bozo tiango kate mais nga papa robot na tiakaka dépression là Karine Salango dépression donc Frédéric Azul est-ce que dépression c'est ce qu'on tangu nani ya kelokelo atuni afilora ozomona nini na makambo ya Frida Vegas afilora azongisaki ya moniango eza dépression sima nango abeti carte nini abetaki alobi Karine Mokonzi yepe azwaki dépression là Karine Salango dépression donc Frédéric Azul est-ce que dépression c'est ce qu'on appelle et bien au fait la Frida Vegas moi j'ai compris non condamné était en sa dépression une relation ezalaka osatendre te ke bokabwana relation moyebi ke okotisa corps âme esprit siko pefumuta relation ba moko osa dépression là Karine Salango dépression donc Frédéric Azul est-ce que dépression c'est ce qu'on appelle bandeko bomonaki yango simple mais nga papa robot namonaki yango simple te ezagé de cartes po oyo Karine Mokonzi azalaki nango azalaki tourmenté ou bien vexé mazalaki azalaki dépressif te na minute wana bandeko dépression basakanaka nango te dépression kozala dépressif basakanaka nango te mingi babanda nango na kisi moko lelo bakoma na 12 kisi ezeloko kosakana te misusu bamelaka te c'est tout à fait normal neti manique de John oui aza dépressif dépression eyaka te kei na 2 minutes mais wana ezalaki lisusu j'ai des cartes po na soki si wana moyena continue eza te Karine Mokonzi problème nini ezali na bami da France na bamitié na batu oyo bami de longue date pe na bamisusu équipe nationale toujours na loba te pona nini nga papa robot nasala nini nasukisi awa na kei ciao. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba. Congolaise TV. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bon, bélé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné ba fan nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Maman la zana chaîne de kitoko ya boss na JP Kiama ta ay boss des boss ya ni ya danger donc ba samta longola zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama wana na kozangisa ote donc na ko lekate sana napesa mo boss JP Kiama boss des boss.